Shalom, mbote na bandeko nyonso bokolanda video oyo. Vraiment video ezala lipamboli na kati ya ndako na bino. Nangaki na courage na biso vraiment soki tokoki ko s'abonner massivement na chaîne na biso Marie Grace Taylor TV et ko sunga biso pe toza vraiment na posa na bino bo s'abonner belé to sengi na biso eloko te to sengi ka ke no s'abonner po sunga biso ba so ko to komi belé et sunga biso pona kokoka pe ko sunga ba orphelin na biso ba orpheline oyo bazana besoin ya aide nanga pe aide na yo. Merci Nzambe apambola bino, partagez vidéo, likez et commentez na vidéo, kobomba vidéo pour na yo mon côté. Comme sous le kambomo ko kolobama awa eza pour ndeko moko boy ko za la pour na yo te me ko za pour ndeko moko boy, alors partagez vraiment vidéo. Nzambe apambola bino. Wana tozana émission to sur la Bible, émission to sur la Bible leo na ye na livre Esther. Na livre Esther. Na livre Esther na moni nini kuna na moni grâce ngolu makamni ngolu esalaka na ba vie na biso. Je me présente na combo ya Sister Marie Grace, Sister Mary Grace, Sister Marie Grace, Sister MG ndenge kayo moko lingo kata Sister MG. Non préféré kata no ka Sister MG. Nde na bande koloba na émission to so na Bible na livre ya Esther. Na moni na kata livre Esther na moni ngolu makamni ngolu esalaka. Na kokai ko partager l'histoire oyo na encourager mutu moko naza ko motiver ndeko moko okoki koleka na souffrance. Tam sozo leka na temps difficile na vie na yo. Au cause à l'orphelin, au cause à orpheline, au cause à nos orphelinité, mais au le kaka na souffrance moko na vie na yo. Parce que Bible a la kisi biso ke non Esther azalaki orpheline. Orpheline azalaki kobo kwa mananda kuya noko. Toyebi biso nyonso mutu nyonso kobo kwa mananda kuya ba parents na kobo kwa ma epa mutu. Olingo linga to automatiquement ezalaka différent. Différence ezalaka kaka. Donc papa to maman azaka papa maman leki noko azaka noko maman kulutu quel que soit azaka différent ka ezalaka surtout so nanda kwa mwana ya ba marâtre do bambanda ba maman de to benga na lingala donc ezalaka différent. Mais siko awa Esther akolaki orpheline akola nanda kwa ba parents nanda kwa ba pardon nanda kwa oncle na ye o aneko bokole. La Bible est ainsi que oncle né Sokazaki marié ou pas, mais je crois oncle né Azaki marié ou Eza Mardoché. Né na lobi que non, Ezaka différent, différence Ezaka kokola nanda kwa parents, nanda kwa maman na papa. Donc peut-être Esther abandonné ko souffrir, Esther Azaki na pasi, Esther Azaki na souffrance wana, Azaki na besoin au moins akendo sola peut-être na noko ezala quitté. Tam soupa koko episa moi ça noko ane kokaki kopesa akoke kopesa rapport wane pas oncle te. Esther azaki limité na makambo ebele, azaki limité na biloko ebele. Mais avant d'aikala makola noko na yaki makite azalaki wana. Azalaki wana. Mais ngolu nini ekolakisa biso grâce ekolakisa biso ke non Esther. Esther Oazaki moins orpheline, aneko vivre pas noko. Mais là, comme qui n'a tant roi, il fallait moi ça roi à ça qui bêtise oyo et c'est ça qui roi té à poser qui acte c'est ça qui roi té fallait ba longola ba remplacer na kati a to mona ki ba Bible bi ke ba pona ki ba sebele ba pona ki ba so bazaki kitoko et lobi bango nyonso bazaki kitoko pe bazaki vierge bazaki gardé pendant 6 mois pona ko bongisa bango donc ba koleka liboso roi apona baleka ki basala ki ba défilé baleka ki basali na bango ba défilé na bango mais Bible lobi la roi alek la ka Esther aleka ki bato nyonso baleka na sima basali na bango musala punda. L'air Esther aleki ba motema roi ebete lobite na sukiawa bato nyonso balekaki na sima na roi monaki bango te elo ni na ngina ba parla elo koni na ba parla eza ngolu na nzambe soke ye likolo ya bombo na yo soke ye epai na yo eko faciliter makambu nyonso to ozana besoin ya kosala effort te ozana besoin
oza na besoin ya koluka kutu te ya kolela te yango il faut yo senga ka ngolu na nzambe yango il faut obondela ka ngolu na nzambe grâce à nzambe eya likolo ya bomoi na yo yango nde oza nango besoin yango nde ekefungolo ba porte oyo ozolota mais ozoyeba ndeni okoma na place wana te oza na ba vision ba ambition mais ozoyeba ndeni okoma kuna te oyoyeba ndeni makambo obanda te ndenge nini ekosuka te siko eloko ka elingi kofungolo ba porte eza ngolu na nzambe tomoni Marie nato Marie azaki fiancé mais na kati ya ki fiancé ya Marie bazaki nato wana basi kitoko bazaki belé ba vierge bazaki pe mais ngolu eponaki nango Marie l'air enjaillé apesi Marie mbote alobi na ye ke non ngolu eza likolo na yo donc ngolu na nzambe eza lokwa miso nzambe talio esepeli na yo eluli yo oyeba bolingo ezaka non ata bato baoloba mabe po na yo ata bato baokalifie bazoloba te me miso moto wana eluli yo baloba na bango bakritike bango batangelo mabe na bango me ngolu nde eluli yo yango na oloba na ndeko moko il faut osenga ngolu na nzambe yo ozoleka na souffrance omona lokwa naza na ozoyeba lisusu te na komi na suka makambo yo okoka isusu te pasi o souffrance o je te dis na oloba na yo senga ngolu na nzambe kobanga te Esther andimaki te un jour aobenga ma reine pour déjà reine na mboka na azalaki mais ngolu na nzambe kosala ni lere ye likola Esther il fallait Esther abenga ma reine na temps wana le komboli vaché et remplacer Esther Pozaki na temps roi mususu te ezalaki na temps wana nde fallait Esther abenga ma roi yango ngolu na nzambe yaki elongoli nano elongoli vaché ngolu ye remplacer Esther donc yom tole kana souffrance yom tole ka ba problème moko okomi na suka ozoyeba te na osala nini mokili ezoloba baofinga problème na kokofuta ndaku te classe abana classe tout o kaka difficulté nyonso o koki koya liboso na yo ozoyeba te obanda wapi osuka wapi mais na oloba na buto lelo video la kota na ndako na yo mama bondelaka ngolu na nzambe esala makambo moko boye oyo ke no elekela yo ebandi ndenge nini ekomi ndenge nini akomi place o ndenge nini la grâce the grace of God, la grâce de Dieu, the grace of God. Et pousse kabiso to kende liboso, ngolo ke pousse kende liboso. Alors yango na ko encourager ndeko moko zo le kana difficulté, ozana problème moko wana pe kuno komi na suko comprendre te yeba ngolo na nzambe et ke ya likola bomo na maladie aza Jova Rafa, senga ka ngolo e ya na problème wana senga ngolu e yana ba ndoto wana olalaka olotaka ba ndoto moko bo merveille de Dieu obosana senga ka ngolu na nzambe e ya kokisa ba ndoto na yo wana ngolu na nzambe l'air e ya ki likola Joseph azalaki na kata prison avocat osambela azate mwana batamuki na mboka bapaya mele ngolu e yaki evandisaki yeni esalaki nini etungisi et celle que non roi lotando tomoko bo esenga interprétation wana ba se rappeler na mutu o ba bosana ki baningo ba ki bo bosana tele bo bima ba bosana ki e donc ngolu na nzambe ko ya mutu moko bosana o fala salo malamu a se rappeler ali kamboyo esenga kande ko moko Judith likambo ezo senga kande ko Sophie likambo ezo senga kande ko Robert alors ngolu na nzambe kina ko rappeler mutu akanisa yo yango senga ka ngolu na nzambe bondela ngolu na nzambe ko banga te mtolika na problème ko na suko ko molela na ko motiver no courage na butu na lelo na ko motiver ko lembate soki Esther tamso na ko nyokwama na kati ya ndako ya oncle na ye abia ki mandaku alinga ko reine te tamso pe place oza ba onyokola yo vanda kaka zela nzambe zela ngolu eluka ezo luka ekoya ko localiser au place oza penza mbosalo malamu ebele
nzambe osala malamu ebele na problème wana emona loko ezoshue kobanga te ngolu eya likolo ya bomoi na yo. Vraiment nzambe apambola bino. Message na ngai ezalaki kolakisa vraiment que non grâce ngolu nini ekoki kosala na bavi na biso. Ngolu ya nzambe ekoki kochange vi na yo. Nzambe apambola yo. Partagez vidéo, commentez et ça la biso bien apesi ba mama nyonso ya woman of prayer bambote ba mama nyonso ba papa nyonso bambote na bino bisika bozwami. Nzambe apambola bino kolemba te Yesu aza na bomoi. Ngolu eza ngolu na nzambe et localisé au Kalate. Merci.